État de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri, force armée congolaise batale si bilan moko très positif pe lelo projet à loi ya prorogation état de siège ezali déposé dans l'Assemblée nationale pour na kosala que état de siège est continué pe sala mosala kitoko tokele na ngambo ya Kaleye 65 000 déplacés bazali sans assistance sans abri na province ya Sud Kivu pe balancer SOS na gouvernement central. Inspection générale de finances Nangambonaye a révélé selon rapport Moko au yati na place publique détournement il y a 2 millions de dollars na compagnie aérienne Congo Airways na chapitre mosusu lelo mokilezo célébrer journée mondiale de parents. Ba détail ya belema onyo sobokozo yango la kati ya édition na biso mokona lelo KNB News Magazine première chaîne d'actualité en continu kasina lingala ato sa la kabina mosala kitoko toujours d'une manière très professionnelle Nazana Esengo yako présenter les bino édition ya lelo. Mbote, édition à l'élève bandit Kato Fongolango, on a procès un appel et ancien directeur des cabinets et chef de l'État, Vital Kamere, et c'est pour ça que mon collègue Lelo, la prison centrale Yamakala, avocat et président INC, présenté motif d'appel na bango liboso à la cour, wapi balakisi quelques failles à décision en premier degré, tout noté que président la UNC Azalaki absent na procès en suite il y a état de santé na ye oyo ezalina no malamu te tokene na o etali bongo état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri ba force de l'ordre ba pesi ya bango bilan kolobake ezali très positif bon na ba détail et pesami awa na Nathan Siata. La force armée la République démocratique du Congo FRDC na interview moko bakordaki na quelques journalistes na Beni mokolo ya lobi lundi 31 mai 2021 ba annoncé que ba réaliser bilan moko positif ya mi parcours na bango ya état de siège na Beni na province ya Nord Kivu. Selon lieutenant Anthony Mwalushai, porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, a lieu de nuisance ya ennemi sur terrain ezalaki réduite suite na ba opération oyo ezalaki intensifié na zone opérationnelle. Alors, bilan ezali jusque là positif depuis que l'état de siège ezali décrété. To appréhender réseau mobimba ya ba ADF na kati na bango ndeko moko na Beni oyo azali na 5 véhicules oyo eservaka na ba ADF pona ko se ravitailler na ba kisi pe biloko ya kolia lisusu toki kokanga plus de 70 collaborateurs ya ba rebelle avant ya ko neutraliser 30 ADF lisusu na kati na bango 5 oyo touteki ko boma awa na journée ya dimanche na secteur ya Rwenzori ndenge aindikaki bilan oyo ezali possible abakisi grâce na ba bombardement oyo ezalaki orienté vers ba bastion stratégique ya ennemi. Toutefois na message oyo ezali relayé na presse week-end de lekaki nouvelle société civile ya secteur ya Rwenzori a indiqué que plus de 60 civils bazalaki abattus au cours ya mois de mai oyo outi kosila. Selon Meleki Moulala, coordonnateur de la société civile oyo a lui que plusieurs autres personnes bazali pe portées disparues misusu bazali enlevé na basaya oyo tokanisaki état de siège oyo ezali kokende kitoko pe soki ba prolonger yango tokokanisaki solution ya solo ekozwama mpona insécurité na partie est ya République démocratique du Congo po ezali souhait ya congolais nyonso. FRDC mosala kitoko ba congolais nyonso bazali nsima na bino. Kinshasa eleki partout. Dans le bâtiment de Bandeli, plus de 65 000 déplacés au Bazali na territoire ya Calais et Bazali sans abri pe Bazali ko lancer SOS na gouvernement central ko senga lisungi bolanda image pe commentaire. Chaque jour, nombre de déplacés au Bakini menace éruption et volcan Nyiragongo dans la province ya Nord Kivu. Et ils allaient combattre dans la zone de refuge, notamment le territoire ya Calais et dans le site Kivu, où un peu plus de 65 000 déplacés basés sans assistance dans le territoire où ils allaient voisins à Goma. C'est là l'information livrée à la presse par la population déplacée. Bango batalesi ke bazali na biloko ya kolia te, bazali na ba soins de santé ya malunga te et bazali kolala libanda pe
pe ba misusu na mabele mingi bazali hébergé na ba zone de santé ya Minova pe ya Kale ba misusu bazali na ba salle de classe ba église ba salle polyvalente ya Minova donc bazali kaka na balabala bango bazali ko vivre ba condition moko ezali bongo très difficile sans assistance nde bongo ba lancer SOS na ba autorité pe ba organisation humanitaire pona ko senga bango aide pour que ba s'en sortir pendant période où ezali ya crise makasi sima ya éruption volcanique ya Nyiragongo. Et Sengeli te rappeler que Wuta éruption volcanique ya Nyiragongo et Salemaka le 22 mai dernier, habitants de à Goma se déplacent qui de Goma à Bukavu, Calais et même misusu bakatisi na Rwanda. Na bubangi ya ba conséquences ya éruption ya Nyiragongo pe possibilité à une nouvelle éruption où ils allaient toujours envisager selon ba scientifique. Ba mingi babongisi ba bien ba meuble pe ba immeuble ba misusu kutu babongisi bana ba famille yango ezali catastrophe moko naturelle et très difficile à surmonter. Tokosenga kaka na gouvernement et renforcer les sous-lisungi pour na ba déplacer à Goma pour na ko préserver ba vie pe ko éviter bo salemi ya ba épidémie no susu. Merci minga ba ONG pe na lisungi au gouvernement et bandi kotinda déjà pour que bandeko o ya Goma bazala épargné et sengeli ko sala plus pour population o ezala qui déplacer ezala tellement mingi yango ezo senga lisungi ya makasi. Kinshasa et l'équipe partout. Nanga Monaye, inspection générale et finance a révélé détournement il y a plus de 2 millions de dollars na Congo Airways. Bon, on a pas de détails et pesani awa na merveille Mombende. 2 millions de dollars américains sur le fonds de billets qui détourné la société d'aviation nationale Congo Airways. Et ça moko ya ba conclusion na contrôle o esalamaki na inspection générale ya finance IGF na mukuse na entreprise ya portefeuille ya l'État effectué na date ya le 12 janvier. Na ba conclusion wana IGF a noté ba fait ya détournement et ça bongo entre autres na paiement non justifié ya 2 352 144 $. Résultat, il y a surfacturation manifeste en faveur, il y a ba fournisseur, il y a ba service, il y a douane. Et ça, les sources na détournement, il y a ba fonds, na ba agent, il y a Congo Airways, estimé na hauteur, il y a 2 40 868 $. IGF a salipé allusion na somme, il y a 8 784 710 $. IGF a salipé allusion, il y a somme, il y a 8 784 710 $. Il y a paiement na titre et à prestation na autorité et aviation civile. Sans que prestation yango ezala réel pour la période il y a 2016 à 2020. Toujours na likambu ya détournement, IGF a salipé mention il y a non comptabilisation, il y a chiffre d'affaires il y a 2 456 492 $. Résultat il y a différence entre chiffre d'affaires il y a logiciel DataWing paye à prise en recette. Ba établissement public va révéler paiement il y a 3 517 910 $ américains na profit à société yango itam sans soubassement contractuel. Lors il y a passage naye na Congo Airways, IGF a lobby qui a constaté existence il y a ba sortie na ba fonds non justifié pour la montant manko il y a 2 770 273 464 $ américains passé na charge au détriment de la société mais les sous un paiement injustifié il y a 123 200 $ américains na faveur il y a organisme privé Congo Challenge pour l'arbitrage il y a conflit d'ordre administratif entre Congo Airways PRVA côté Moko P Congo Airways na FPI côté Mususu. Rapport il y a IGF pour la gestion à Congo Airways, ils ont affirmé que entreprise d'aviation a foutaki somme il y a 99 600 $ d'une manière anticipative na profit il y a chaîne il y a télévision Wapicom pour la diffuser bas spot publicitaire na violation il y a ba procédure nyonso il y a ba marché public. Congo Airways et foutaki na titre et location il y a ba matériel il y a transport na somme il y a 1 917 424 $ américains face na situation où il a constaté pour na Congo Airways
comité alingete aza estimé que gestion ya société ou ya portefeuille ya l'État eza caractérisé en absence ya politique ya rationalisation ya ba charge manque d'application ya barème ya numération moko ya makasi et onéreux non déclaration pe non paiement ya ba impôt na l'État mauvaise allocation ya ba ressources financières. Kinshasa et l'équipe partout. Rédaction à Ken Benyos et Célébino, réflexion sur proposition et Salema qui n'a moko ya candidat malheureux na élection présidentielle il y a 2018 que fonction ya président de la République et Sengelez à la réservée pour na Congolais de père et de mère proposition ezali comme ma controverse na etali opinion nationale et internationale Kasibolanda awandenge magazine Ken Benyos et réfléchir. La RDC est un pays où ils ont compté plus de 450 tribus et ethnies. Selon Mibeko et Congolais, toute personne où elles ont appartenir à Moko et à ma tribu où ils ont na mabele à RDC lors de l'indépendance, c'est-à-dire en 1960. Il faut que la nationalité congolaise est une et exclusive. Bazoaka yango nanzela ya baboti, nanzela ya mabele. Donc ceux qui ont botamé sur le sol congolais, ils allaient considérer le corps congolais. Puis les sous ceux qui ont réclamé yango, bakoki ko doté na nationalité congolaise. À condition que ozana na yango kaka moko mutu o abotami na moko ya ba parents congolais pe azali ko appartenir na Congo selon volonté na ye pe ndenge ye alingi amona ya makambo kasi na o etali nationalité congolaise débat ezali makasi na opinion nationale pe internationale na o etali bongo loi o Noël Tchani alansaki débat public o azali ko komisa yango selon ye loi a ko déposer na parlement na nzela ya ba élu du peuple pour qu'ils aient voté. Ancien candidat à l'élection présidentielle il y a décembre 2018 a proposé qu'il va verrouiller accès à la magistrature suprême. Selon proposition naie et Sengelez la réservé exclusivement na ba nationaux de père et de mère. Ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale a expliqué qu'en essence il y a proposition naie pour assurer loyauté totale du chef de l'État na mboka pe na peuple congolais. Loi yango ezali ko préserver RDC na 9 pays voisins oyo ba misusu balingaka ko menacer sécurité pe intégrité na ye. Initiative ya proposition oyo et s'appuyer selon pensée ya Noël Tchani na article 7 ya constitution ya République du Zaïre oyo elobaka que je cite pour être candidat à la présidentielle de la République il faut être zaïrois d'origine né de père et de mère. Kasi proposition yango est partagée opinion ceux qui pona bayike congolité ndenge bazali ko surnommer yango ezali pona ko battre la souveraineté nationale na sommet à l'État. Pour na sous proposition yango ezali pour écarter quelques figures au bon bazali kotanga ba combo na course ya présidentielle 2023. Tokosema kaka que nyonso ezala pour l'intérêt ya peuple congolais peu pour l'intérêt ya République démocratique du Congo. Soki loi oyo koleka na maboko ya ba députés nationaux loi oyo salema non selon ba procès ya ba politique tope ba ambition na bango pona ko écarter ba yike to pona kotika basusu kasi esengeli esalema mingi pona intérêt ya mboka pona mbongo te pona pouvoir te kasi pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Kinshasa eleki partout. Toujours dans le même dossier où est les propositions il y a présidence de la République où est la kaka ba congolais de père et de mère population congolaise pékinoise bazana qui a kolobate bazali awa na micro ya Hervé Zaka. Eza malamu parce que on moni que non comme ça na sala ko na mboka na biso ozomona un ministre bobenga ya za congolais mais lobi a yibi mbongo akimi ne azomi benga ngala za américain donc alongwa na makila ba congolais comme américain de alongwa na makila ba congolais comme français alongwa na makila ba congolais comme les belges de asala ka ba ndeko ne ba congolais ba be comme ya changa nationalité azana souci na binoté mais on m'a le na mboka na biso sauf que le président wazana makila ya ba congolais de 100% à cause de la souci attaque ça la mabe mais si 100% mais puisque 50% à cause de la souci ya makila na ye à défendre makila na ye à sunga pe bango
wana koyiba eza autorisé bayiba na bango bazobuba ndenge balingi mais toujours akozala na souci de fiske non bandeko na ngai nasunga bango parce que un jour nakotika mpe pouvoir nakokoma lokola bango mpo na ngai eza na malamu bon na ndenge ke mutu aza 100% congolais soki azwi mpena kibokonzi akozala na soutien bandeko ne bacongolais oyo peut-être akozala ba 50%, ba 30%, ba 25% wana bato oyebi te akozala na soutien ya bato mais koleka te ke oyo aza 100% mwana mboka mwana mboka akozala toujours na soutien ya bana mboka point de vue nanga mpena yango wana eza malamu te pourquoi mutu nyonso tu soki totali na bato nyonso tu ntango tobotama tokolaka tanto okobotama mama azali congolaise papa aza sénégalais mwana soki ntango akoli ti akomi na age ya adulte age ya 18 ans ye moto aponaka nationalité oyo alingi ntango aponi nationalité nde azali congolais ye koboyisa yango na ntina nini okoboyisa yango po ye moko alobi bieke naza congolais atiki nationalité wana landi nationalité oyo alingi epreuve kote tozala bango ebele na kisasa tokoli awa toyebi ebele oyo ke babotami tokoli na bango awa bazombo banani baza banationalité congolaise bo wana tokoboya yango mpona ngo epi aza moto oyo akoli tofandi na ye donc aza azwi mentalité congolaise tokoboya pourquoi tokoboya ye pourquoi alors na biloko wana ngai nasepeli nango ata moke te mpo na ngai atuka eza malamu te batika biloko wana batika biloko wana po so totali mpele mosu awa biso nde tozali awa omonelo ya fleuve congo no akomata vers lokolela bolobo kuna okomona na ngambo ya kote ya congo papa kulutu okati na ngambo ya congo brazzaville papa leki bon bana bakolongwa kote bakokende bana bakozonga bo wana tozenga bao banani so tozwi nzela kaka na bakongo awa kaka so tokomi na boma tokutwa bayembe ta tokati na pointe noire bakomi ya ville des parents oyo baza na boma mwanda les mêmes parents oyo baza na pointe noire bon sikoyo tobenga bango banani ntango tolongo avant tokóma nani même kaka bambanza kongo awa banini awa tusala donc eza biloko moko oyo tozoluka biloko moko ya kosalaka mobulu ya pamba eza mobulu ya pamba tozoluka wana totika mboka etambola ndenge nzambe alingi lelo mokili célébrer journée mondiale de parents azali nani importance na ezali nini rôle na ye na vie ya moto ezali nini bozwa ide na élément. Journée initiée la ONU le 1er juin chaque année, qui célèbre la journée mondiale de parents. La résolution naïe 292 du 17 septembre 2012, Assemblée générale a proclamé que le 1er juin, journée mondiale de parents pour la commettre en honneur des parents et monde entier. Responsabilité à parents et à mon colonien so ezalaka kozwa son ya bana ko protéger pe ko assurer développement na bango famille lokola base ya société et segeli et garantir na bana climat ya bonheur amour pe compréhension pour la ko permettre bango bakola na kinya pe ko rendre bango apte ya ko affronter avenir famille lokola base ya société et segeli et garantir na bana climat ya bonheur amour pe compréhension pour la ko permettre bango bakola na kinya pe baye bakozala apte ya ko affronter avenir na bango journée ya lelo ezali ko rendre hommage na dévouement ya ba parents pe engagement na sacrifice au bazalaka na yango pour la ko assurer avenir ya bana na bango Uta 1980 rôle ya famille et bandaka pour retenir attention en communauté internationale na yango assemblée générale ya Nations Unies ba adoptaka plusieurs résolutions d'eti année internationale de la famille na 1994 lokola appelle journée internationale de famille o ezalaka célébrer na mois de mai ba adopta pe journée de parents aux allez célébrer mon lelo le 1er juin nyonso pona kolakisa importance ya famille na kati ya société pour ceux qui famille ezali malamu mwana akomi na éducation ya malamu na chaleur familiale à cause de la problème n'ingité pour la société à cadre la célébration ya lelo esengeli parents nyonso a joué pleinement rôle na ye po
mpona kosala ete bana oyo akodeverse na société bazala utile pe basunga développement ya société. Soki okomi déjà parent esengeli ozala responsable na baacte na yo na etamboli na yo meme na ezaleli na yo mpo mwana akosala kaka te oyo obi asala kasi akokopie pe oyo ozali kosala. Donc parent nyonso osengeli azala responsable na ngambu ya bana pe kobosana parent na yo te ata okomi mokolo okomi responsable na tour na yo pe zwa soin na bango mpo bango mpe basalaka de même na yo. Famille ezali très sacré, famille nde ezali ko constituer société. Soki ba famille na biso ezali solide, pe ezali malamu et ko sur la société congolaise ezali likolo pe kende liboso. Kinshasa eleki partout. Kinshasa ezwaka te ezalaka toujours wana pona ko copier phénomène de monde à mariage et uta wapi ezalaka pona nini. Importance na yango na processus ya mariage eza nini bona na ndenge bakinoa mariage na micro ya Peggy Ilunga pe Merveille Mombende. Toyebi ke na kala libala ezalaka lokola transaction commerciale pe mwasi azalaka considéré te lokola mobali kasi grâce ya Maximilien d'Autriche na 1977 des situations où échangeaka pe mwasi akomaka na valeur na mariage peu depuis ba siècle ba couple ba koma ko confirmer amour mutuel na ko se fiancer pe na sima ko balana kasi demande ya mariage eza événement moko très spécial oyo bouleversaka ba vie pe esalaka esengo makasi mpona korendre moment yango lisusu romantique esengaka endroit moko ya malamu pe mibali mingi bapréféraka kolanda ba rituel traditionnel ya kofukama na likolo ya gauche ntango aza kolatisa mwasi bagi ya fiançailles kasi ya koyeba eza ke bato misusu balingaka na bango pratique oyo te mpo balobi eza invention ya boccidentaux. Bongo biso tokitaki sur terrain pour tosola na population pona nini penza mobali ya fuka maka soki alingi alatisa mwasi na ye bague ya fiançailles. Omoni ke blog wana tuka tosenga mina ba jeune homme na biso baza kwa kozwa ba caractère ya ba mindele biso to ba bantu banda bokoko na biso mamone esala te tozomona ba jeune lelo yo pour asenga loboko ya mwasi ya fiançailles faut fuka ma abondela ye alors eza ma propriété biso to ba bantu biso to na système ba koko na biso to zaki na bandeli to na toko tsa boko ba ndele te na kati ya biso ba kinois biso ba noir eza ma normal te ufuka mela moi c'est pour senga le boko mariage pour moi mobile pe afuka mela moi c'est mobile de lomande makamba mo sa nini ozu résultat ngo kati kama mo place wana eza to fuka mela moi c'est ma propriété. Bon phénomène wana ndeko vraiment eza bien mais eza erreur mo eza en état que chrétien oui ko fuka mela moi c'était parce que bible zo yakina to fuka mela kaka un seul maître dans Nzambe. Mais si on peut ça moi si bague en mariage bien à fiançailles on a fou mais les gens nous embêter les erreurs ça là où il y a du plaisir il y a meilleur bien parce que fiançailles ezalaka et bandaka même na libanda bilo mi balé et après et kendaka na ndako pour ba parents mais on l'a été fiançailles na libanda nano qui ba parents ba yebité voilà les comme ça les qui concubinage ezali qui fiançailles c'est ça to yo na ngo mingi po occidentaux bazo sala yango hôtel on a filmé bien la série quelconque à yo ko appliquer ngo eza bongo te faut landa ba règle o ndenge Nzambe ya pesa nga pona ngai bon mais bité mobile ndingi moi sne ala tsa moi sne ka baga ya fiancé na miso ba camarade na epona ni ako sa mpena ndako tango kotala ye ala tisi yango pona ngomba sa bono so bazan pe lokuta ako sa miso ba camarade ne pona ni pona nga lingana nga pending manatin avo so la tsanga na bagwana donc auprès de tenga penami après ko tsanga na msubagi yo sai le moto ko tsanga bagwana na ko linga ngote osana lokuta na miso ba camarade tsanga bagwana eza tala kata ndako no biso mibale osaki déjà auprès de tenga déjà wala ko ndimo tsanga bagwana pas en tout cas eza kitoko te et to fuka mela ka Nzambe pona nga pena ya ko fuka mama za de croisa mto lokuta ba ne te eza novelage te eza pe mabe te eza bien pona nga e ya mabe te na mona mabe mo eza se mbala fuka meli mwasi ala tie bag eza mabe te et malamu pona nga ba continuer parce que fuka meli mwasi e pas senge loboko là c'est déjà atosi apesi respect et na ndenga mabete ne batu msuba kanisa te que soit mobile mwasi nda fuka misi mwasi non eza yemo ka moni plaisir pour ça le loko wana il faut na fuka mapona la ta mwasi na nga bag ya mabete pona nga na miso bato sala eza mabete
akosala miso batafuka na miso batako même 3 mètres abandi kuna tia ye po na ngeza mabete bon po na mapesa conseil pas continuer za mabete so lingi mwasi na bolingwa so yoka mutu soni te oyoka para soni te oyoka camarade soni te parce que za yo bon makambo oyo toleka ezali bilanda-landa ya biso bakinois soki tomoni mamo esalami na poto biso mpe tolingi toyimita yango mais mobali azofukamela mwasi mpona buzoba wana mpo anga na obenga buzoba azaki zengi ya mobali mpona basi bakomi na bango moins cher na RDC awa ozo comprendre jamais ngai basi bakomi moins cher basi bakomi pamba et puis bazokosama pamba na mibali et puis eloko ata na obenga buzoba puisque bazokosama mwana balati eloko wana mpe mobali asaventurer na ye bautika kaka na budo na kopesa conseil te mobali asolo akofukama te malgré tout banzemu ne babe mobali afukama mwasi na wana eza batéâtre balobaka na bango mais depuis création ya mokili mwasi azalaka kaka na se donc jamais mobali akofukama na mwasi eza malamu na mobali asala demande ya mariage na mutu oyo azokanisa kobala kasi ezodépendre na ye comment akoki korendre un moment yango romantique pe agréable eza yango obligatoire te na mobali afukama mpo kosala demande ya kotelema ya kofukama to ya kovanda geste ekozala nango kaka lolenge moko. Kinshasa eleki partout. Édition de Sili, merci Nabino Bolanda partout dans le monde, merci une équipe technique et rédactionnelle aussi qui m'a qui toko na sima caméra tozala qui na Hervé Zaka édition Kumbamaki na merveille mombende réalisation et Simbamaki na Nathan Siata pe régie finale na Timothée Kaembe toujours na coordination ya grand lieu ya communication Dimo Kendi Kasitika na combo équipe Moberka Benyo stopé ça joyeux anniversaire na coordonnateur ya KNB News pe patron ya KNB News Jimu Kenchimanga oyo azali ko fêter 40e anniversaire na mokolo lelo tikete nzambe abakisele bwanya pe mayele pour que nyonso ekene malamu lobi tokutani pour édition mosusu Réalité ya bana